Mike banyuka mandenge baye oyo nde baye bite soki bazala wapi to bandela wapi omoni ekomi compliqué to luka totala nini oyo o mafese kozwa pratique ya malamu pona bien-être ba réfugié. Alors c'est surtout que na jobu ezaki ko open ko fungola espace ya dialogue siko to tikina makambo légal makambo mimako to kesiko na dialogue na kati ya dialogue wana il faut que siko to comparer demboka oyo eza na ba réfugié ndenge nini na South Africa makambo esa masi ba réfugié na ndenge nini na Uganda makambo esa masi ba réfugié. Ezalaki organisé par en collaboration na Scalabrini o azape partenaire na biso na comme ça o azape partenaire na biso oyo Asha Pazalaki comme ça Zalaki ezalaki na GAS ezali organisation ya ba réfugiés na Uganda bazaki pe awa parce saka ke bandeko na biso ba congolais na ba place yo ba décision ba réunion ba décision makasi zo sala matozala kapsa organisation nyonso oyo bazako ya ko travailler si ba solution ba problème ya ba réfugiés na South Africa toki to kuta parce que to moni ke makamde ezo kende nde na lobaki liboso ezo kende malamu te balobaki na commission maloba balobi si le plan lobaki si ba réfugiés économiques bango balobi non ezaka pona ba zimbabwéen et non ba congolais na bisaki bango bona ko komisa malobe pa mwana mboka na bité soko za na eloko ko loba wana. Non, merci beaucoup. Je crois nazo senga na bato ba zala penza apaiser. On a lobaki elinko lobate ke ngana confirmer bongo. On a lobaki elinko loba rapport oyo parlement na portfolio comité of home affairs baza nango sikoyo. Ezali position au South Africa zanango. Yango conséquence nango ozomona ezo kene même na ba tumsusu oyo baza ko rejeter ba statut na bango o bazo apply pour na permanent residence. Ça dit que conséquences. Alors tant biso tozo boya ko ndimeloko o bazo kanisa. Tolo ba keza bongote mais pendant que bango baza na processus que o bango bazo quoi tozo sibi conséquences nango eza eloko mo il faut toluka nde solution de nito contourner yango poto sibite que to telemeloko toza na force à solution nango te zomona bon ezalaki mobembo moko oyo ezalaki koluka ba organisation nyonso oyo bazako ya ko travailler si ba solution ba problème ya ba réfugiés na South Africa token to kuta parce que to moni ke makamde ezo kende nde na lobaki liboso ezo kende malamu te. Okay, it's fine, ladies. It's okay. Place moko vraiment mémorial à tous en Afrique du Sud, précisément na Cape Town, na musée ya Cape Town, pembeni ya parlement ya Cape Town, où ezali site moko vraiment symbolique. Ezali na mémoire ya ba sud africain. Oyo basilaki na kokufa na tango ya esclavagisme. Donc c'est ça. Bayike bana mboka mbote na bino. Boye malamu lisusu na mayangani TV. Mais na kati ya émission na biso éducation ya ba réfugié na ba salam sikas na kati ya Afrique du Sud. Tango nyonso bomonaka toyaka pembeni na mwana mboka Isaïe Mombilo chairperson ya société civile Afrique du Sud, c'est-à-dire ezali na ba information yo esengeli bino bayike bana mboka oboza na Afrique du Sud boyeba mbote mwana mboka mbote ndeko nanga bonio lisusu non kimia ezali vraiment ngana ebio mais ba misusu ba ebio misusu ba ebio te pona ba ebio te ko mi présenter lisusu te tango mususu bazolo ba ezali mwana mboka ezali mususu ngana kolo. Oh te merci penza ngai eza Mombilo chairperson de la société civile congolaise d'Afrique du Sud eza privilège pona koluka ko zana programme éducation parce que société civile eza pena na souci makasi ndeni ni éducation ya communauté na biso ekende efungwame koma munene de sorte que batu nyonso bazala capable ya ko yeba ko informer ba misusu ba information o ya bien ya solo ezala te toza na centrale ya information batu moka ne ba informaka batu
biso tozo combattre loko, c'est-à-dire que ceux qui connaissance est partout mutunyo sa comme capable ya repérer information malamu ya ngonde zo ça la force ya communauté na biso pe puissance ya communauté so pe secret ya force ya communauté na biso e bombani wana mais ceux qui ezo sala mabongo te ezaka quelque batunde muntu ba dirige information alors que to multiplier ba capacité ya ba information te ezala na bato belé alors to koluka to échouer peut tout faire faillir communauté na biso. C'est un privilège, vraiment merci beaucoup de konanga. Biso nde to remercier moi na mboka pour na privilège au pesi biso na baiki ba na mboka. Mission to salaki mbalasima et pesaki polémique mingi na kati ya baiki. Majorité abatu ba sepelaki nango na ba mate ya oyo te yaki na ba direction pesaki ba misusu pe ba lobaki eteno ba sepelaki na mayolobaki te. Ba lobaki na komisilo maloba ba lobi si le plan lobaki si ba réfugiés économiques. Bango balobi non ezaka kapona ba Zimbabwéen et non ba Congolais. Na bisaki bango bona ko komisa malobe pa mwana mboka na bité soko za na eloko koloba wana avant to kota na émission na biso alelo. Non, merci beaucoup. Je crois nazo senga na bato ba zala penza apaisé. On a lobaki elinko lobate ke ngana confirmer bongo. On a lobaki elinko loba rapport oyo parlement na portfolio comité of home affairs baza nango sikoyo même attendre na uti jobu tozaki na session moko penza ata ya ba travail on na uti to solango après nazaki na chairperson na standing committee ya o babenga kaska ma Mrs Jean tozaki na alors to soli pesi yango alors ezali position au South Africa zanango yango conséquence nango ozomona ezokene même na batu mususu oyo baza ko rejeter ba statut na bango o bazo apply pour na permanent residence ça dit que conséquence alors tant biso tozoboya kondimelo ko o bazo kanisa tolo ba keza bongo te mais pendant que bango baza na processus que o bango bazo quoi tozo sibi conséquence nango eza eloko mo il faut to luka nde solution de to contourner yango poto sibite que to telemelo ko toza na force à solution nango te zomona alors il faut na force à solution eloko po telemelo mais so za na force à solution eloko te et que batu ba moni ndengwana atolo bite ngaza muibi te batu ba boza muibi sikoyo yo moko ebi ko za muibi te mais batu ba ebi ke ba traiter yo bazo engage no na kombo ya muibi eli kolobake ato sabu na makasi olonga te siko il faut bana koluka stratégie ndenge nini oyo koloba ta ndenge ko vivre ta ndenge osaba bana ke te ya soto kanisa ka muibi meto monika za muibi te à cause ya eloko oyo décider ko work ngo out ko travailler ngo de sorte que image wana ezala bongo te alors eloko peut-être na ko conseil na communauté ngwana ezeloko yo position ferme. Tant que na ba mission ya kolobande tozaki na jobu pour na travail tozaki nango nde mingi ba comprendre au juste ba réalité za ndengene. Merci mingi mwana mboka, merci mingi na baike na banzi boji bopole tokoti mbala moko mwana mboka uti mobembo to uti kozwa kaka sikoyo auti mobembo meyebisa biso mobembo kindaki na Jobour na Pretoria ezalaki sir nini ezalaki sir biso ba réfugié ou bien ezalaki mobembo moko privé. Bon, ezalaki mobembo moko oyo ezalaki koluka. Je crois na makamna expliquer ki na émission elekaki o tozaki na programme éducation. Yango nde muntu ezalaki penda koluka kosala ke ba organisation nyonso oyo bazako ya ko travailler si ba solution ba problème ya ba réfugiés na South Africa. Token to kuta parce que to moni ke makamde ezokende nde na lobaki liboso ezokende malamu te. Alors il fallait que toke kokutana ezaki scalabini nde muto initiaki yango na comme ça pona koluka kokutana de sorte que to solo la si makambu sikoyo ezali boy. Solution nini. Alors voyage ezaki concernant si solution to raisonner ensemble na ba organisation nyonso o bazali na musala ba travaka tout ya makambo etali ba réfugiés ba aslam sika na ba migrant to lukato sangisa mayele de sorte que to ya na proposition moko boy et pas Home Affairs. Je crois que Home Affairs pas à qui on a présent sauf que directeur général ya Home Affairs ya ba réfugiés azala quitté
empêchaki a tindaki manager général ya Pretoria ya centre réfugié Pretoria aya azaki présent na chairperson ya syndic committee ska azalaki na quelques officiels ya Home Affairs pe bazalaki wana. Alors ezalaki question ya koluka to discuter si ba problème réfugié en face na ba comme ça va répondre biso to peut pas sa vie comme ça total ndeni to locato ya la proposition parce que to monique c'est comme si makambezo kende malamu te raison ya voyage ya nini ya jobu yangwana parce ça que bandeko na biso ba congolais na ba place yo ba décision ba réunion ba décision makasi zo sala matozala absent mais tozali tout ça la combo na kati ya communauté makasi mais ce comme la place ya ba décision sensible na biso zate. Alors pas ces arabes qui vont se voir le bac papa ça yo ndeni ça biso to zate biso betoza na jobu yes na bi question na bata jobu bakoloba mais na loba toujours que bakoma kana place à cause ya personnalité aux tonga personnalité aux tonga ndi comme ça quand on a place moko songolo exactement na koloba te na bengo azabo peut-être batona ba habiter ceux qui personnalité no tonga. Alors ezaki lo mongo que normalement pe bata jobu na ba réunion belé sensible ça ma jobu bazala kate mais na communauté bazana influence moko boto bazana ba capacité moko bo. Alors ceux qui bandeko ba koluka ba créer personnalité moko eko attract bango to eko benda bango bazala na considération na ba classe oyo to pe na ba cercle oyo ba décision sensible et lobamaka ekozala et pe sa biso pe honneur ponga okikoluka ko inviter mutute mais ba inviter nde yo na ko lobate ke ote boko s'appelle tel na sala ngote parce que ba benga par rapport à qualité ya onga zanango. Alors ils appellent malamu ke ba consumer ba qualité moko bo euro sala ke ba koma pe kozala ba personne ba qui personne batu moko ya clé OK et ko sala ke soki bango bazate eza déséquilibre. Alors baba ndape ko luka ko engager na ba kokota na ba plateforme wana o eza ba décision moko influent neti G20 ezo sala makala mingi te. Je crois eza malam bato jobu pe baza visible wana neti dialogue national ya South Africa ezo sala eza malam bato baza pe visible wana eza te ke ya ba sud africain te ba eza bato nyonso na zape na kati ya commission wana. Alors ndeni to zala kana place ba décision esala makasi biso eza important. Vraiment merci mingi mwana mboka baike bana mboka na banzi bo manyoli bo sosoli ndenge mwana mboka uti ko expliquer na vie na makambo tout tozo sala esengeli to tia série esengeli to ta la personnalité ni tozali ko sala réputation ni tozali ko sala na eloko tout ozo sala tia série ezala liboso et na sima série na musala na banzi oko zala qualifié ya babenga ona bisika ba décision minene ezali ko sala matoko zwa mapona baike bana mboka wana kati Afrique du Sud pona baebite mwana mboka ezali mombilo azali chairperson ya société civile oyo eza parmi ba organisation oyo ezali ko se retrouver na bisika ba décision minene ezali ko zwama pona biso ba réfugié na kati ya mboka oyo kaka ba congolais te ba réfugié ya nyonso tout ya Afrique pourquoi pas ya monde entier. Alors rauti ko beta sete sir bandeko na biso ya jobu mengana ko benda ngope na bandeko na biso ya Cape Town bocha série na maebozali ko sala bocha vraiment série mwana mboka uti kotanga ba organisation bozalaki nango ezalaki société civile oki ko bakisela biso lisusu te pona ba ibayoka bien vraiment ezalaki organisé par en collaboration na Scalabrini o azape partenaire na biso na comme ça o azape partenaire na biso oyo acha pazalaki comme ça zalaki ezalaki na GAS ezali organisation ya ba réfugiés na Uganda bazaki pe awa parce que na ko expliquer pourquoi bazaki awa avec le temps tant aux na masolo tozapena alors pourquoi bazaki awa ezaki parce que ndenge Afrique du Sud eza na refugee act na bango bazana loi moko ezali malam
mais baza na processus moko na ba regulation moko to pe na ba implementation moko o ezali ko pénaliser bato nde to lobaki liboso ke na bandeli likambo ya accès à documents ezaki direct okeka bwe pan olobi ba pesio asala msika na tana bazozela abazela pona statut na to pona deuxième interview na ndenge ezaki nyuka mandenge baye oyo nde baye bayebite soki bazala wapi to ba bandela wapi omoni est compliqué. Alors, vu changement, il y a implementation, puis recognition, il y a principle of non-refoulement. C'est-à-dire que vous avez parce que aza na intention ya kubaki sangunda to aza la protéger na mboka na yo ko ça a été selon ba résolution ya loi convention ba réfugiés ya 1951 ko zongi sa mutute. Alors biloko ani changer nde sikoyo vindenge makambo komi difficulté zali ndenge skalabine kendaki na high court ya Cape Town résolution des zalaki mais difficulté zaki il faut baser la constitutional court nde epesa décision finale ya soki décision oezomaki na high court ya Cape Town ekoki ko chama en application comme ça et ko affecter ba moko changement moko na loi alors hors de ko na constitution court et ko zonga na parlement qui revoir nini loi il sous pour ba implémenter loi mususu asika par rapport ya oyo jugement pesaki alors démarche wana il faut que ce koto luka alternative mususu ndenge nini to meka parce que alternative ezali bokena cote yes bokena cote bolongi partiellement à 100% parce qu'il fallait finalité dans la constitution cote mais pour mes asiko il faut bokende na voir mususu ezali au lieu que bokende ko bebsambo na legali boluka bo créer dialogue pe alors oyo c'est surtout que na jobu ezaki ko open ko fungola espace ya dialogue siko to tikina makambo légal makambo mi makoto kesiko na dialogue na kati ya dialogue wana il faut que siko to comparer demboka oyo ezana ba réfugié ndenge nini na South Africa makambo esa masiba réfugié na ndenge nini na Uganda makambo esa masiba réfugié ozomona biloko ami balefa ki toya na organisation ya oishasha kana ba réfugié na Uganda EAP eluka ko expliquer biso OK bino kuna ezakani lo ezakani soki réfugié à côté mukola liboso processus ezakani e bandaka nini ezora combien de temps et salaka nini ekendaka wapi kezonga wapi soko talipe na South Africa processus ezande nini ezakani kena alors ezaki session ya comparaison na présence ya Home Affairs comme ça to lukato étudier the best way na région topé na ko comparer East party ya Africa na South party ya Africa nini oyo ekoki kozala mieux na ba pratique moko mieux pona ke protection ya ba réfugiés ezala assuré ezala na ba complication makasite ezaki siko système ya comparaison ya des systèmes ya processus ya ba réfugiés na demboka moko ezali na côté ya East ya Africa moko ezali na côté ya South ya Africa comme ça to lukato tala nini oyo Home Affairs kozwa pratique ya malamu pona bien-être ba réfugiés alors yango moni JAS eza organisation oyo ezali ya nini ya ba réfugiés ya Uganda oyo ezali ko s'occuper si tout ce qui est possible ba réfugiés tozaki pe na sima ezali ba msu ba ebakate ezali kaka Skalabrini mais bango alors tozana sima batumi ba ebaka sima te sima ezali dirigé par chairperson ya nini ya Skalabrini o azali yende mutazo dirigé Skalabrini parce que Skalabrini est un directeur est une directrice plutôt oyo James azali chargé à advocacy mais tous appels siko na chairperson ou azaka prêtre yemta azaka adijaka sima ezali koluka kosala etiti mobilité c'est-à-dire que mouvement ya ba migrants ba réfugiés na région ya South région d'Afrique alors bango bazaka mi ba recherche bango nemtu baskendaki kosala recherche ya kotala ndenge nini traitement ya ba réfugiés na Uganda ezalaka pour comparer na South Africa ezana livre pe oyo na bosa de faina ma livre ngo oyo ezalaki recherche oyo ezalaki présenté kuna tozalaki pe na Catholic Center for Legal and Service oyo ezalaki pe wana je crois ezalaka pe na Jobu tozalaki pe
na comme ça tozalaki pe na ICMPD ezalaki wana to société civile ezalaki wana tozalaki pe na South Africa Refugee Led Network ezalaki wana oyo tomekaya kotala HRP ezalaki kwa na bo sanité na ba organisation misusu neti ba lawyer human rights bazalaki wana ezalaki pe na ba ninya ya ba réfugiés na Durban ezalaki pe wana nini ba réfugiés ya Pretoria ezalaki wana ni ba réfugiés ya Jobu bazalaki wana. Alors ezalaki batu nyonso ba organisation nyonso oyo travaillaka durement pe ezalaka touchaka ba dossier sensible ya ba réfugiés pour na solution to beta solution ezalaki wana pour na koluka voani ni tozwa solution ya malamu. Alors ezalaki d'abord présentation ya recherche wana. Alors, tant présentation recherche et salami, ndé siko toye koluka siko premier jour zaki d'abord présentation na, deuxième jour siko zaki siko OK, présentation yango comparaison yango yo. Alors Home Affairs et kende liboso na ba tunyonso bazalaka na misala tout ce qui est légal na HR comme ça tout na ba question tous la solution ensemble. Alors ezaki purement dialogue, il y a ba question sensible, il y a biloko oignon sezali sensible pour la solution, il y a ba réfugiés par rapport à la réalité ndengezo kende siko sombre na avenir ya ba réfugiés. Alors ndenge to luka to stopper d'une façon il y a dialogue, pas d'une façon il y a comme manakot, mais d'une façon il y a dialogue. Pendant que pour si il y a légal, il y a côté ezo kende, mais de l'autre côté dialogue peut to luka total ni toi nango ensemble. Alors ce qui de quoi que permettre na ko ça ma comparaison moke na ndenge ni processus il y a processus ba réfugié na Uganda zaka na bolimbi sipona okato maloba na bazina baike bazotala biso na ndako balingi bayeba siko na kati wana Home Affairs azalaki wana na ba réfugié ba organisation ba réfugié ba Uganda bazalaki wana par rapport à comparaison bosalaki. Est-ce que l'Afrique du Sud a traité les réfugiés na basalam sikas ndenge moko na Uganda ou nani azo traité mieux? Bon, vraiment merci beaucoup. Alors, eza eloko moko très important communauté et comprendre dango bien. Ya onde ko pesa biso angle ya komona lobby na biso ndeko ekosala. To bayana na Uganda. Uganda soki réfugié a commis. Selon loi na bango ezali babengango prima facie et kolobake réfugié soki a commis automatiquement nini bureau ya awa na South Africa ezaka dirigé na Home Affairs. Mais na Uganda makamba ba réfugié ezaka dirigé na bureau ya premier ministre na bango. Eza na affaire étrangère na bango te mais ezali uniquement na premier ministre na bango bureau na ende dirigé kango. Pourquoi? Parce que bureau ya premier ministre eza chargé na makamno ezali désastre. Ba désastre nyonso nde mutu eza chargé nango. Alors ba préférer que makamba ba réfugié comme eza identifié comme désastre moko ba désastre o ezo uta na pays musu ba pays voisin ba pays ba un problème. Alors il faut ezala dirigé par bureau ya premier ministre na bango. Alors tout ça ma premier ministre mutu chargé na désastre eza chargé na tout ce que baza guider na ba soda oui mais ezali problème moko désastre ya ba pays africain il faut ezala charger kuna pendant que na Afrique du Sud ezala ka Home Affairs ne muteza na makamnyoso mais kuna ezali premier ministre conception ezali selon bango président Uganda Museveni na quelques ministres na bango baza na compréhension moko flexible na makambo etali ba réfugiés à cause ndenge bango moko bazaka ba réfugiés. Alors quand ils ont dirigé conception ba réfugiés bango moko bazaki ba réfugiés baza exemple bazo comprendre les kamba que réfugiés mieux par rapport à South Africa eza batu oyo baza ko zala penza na conception ya ko comprendre to ba vivant na onté qui réfugié quelque part. Alors eza na nuance ya flexibilité ya régulation to ya implementation ya loi par rapport ya kozala na kozala te. Oya zala ki a comprendre makam de mususu na ke oya zala ki te a comprendre pende mususu. Ça dit que ba ko na même loi mais ndeni bazo traiter loi na par rapport ya kozala eza na différence. Et là comme monsieur ezali processus ya Uganda ezali soki okomi ba mo komi réfugié normalement
oko bako traiter yo na boda au sala application na yo tant on sa application na et kende na et pas premier ministre processus ya yo aslam sika nyukama ti kokoma réfugié ezwa ka 90 jours seulement 90 jours seulement 90 jours nyon soit les 90 jours net 3 mois kaka il y a 3 mois kaka pour la makamno c'est à finaliser 3 mois 90 jours ba déclarer ba moko réfugié ceux qui ba rejeter yo ozana droit ya ko appeal pe et que soit processus beaucoup il y a 60 jours pour ba sa décision finale alors ceux qui va rejeter ba rozongisa yo mais du point de vue record il y a nombre bateau yo bazo approuvé bato belé ba yaka comme ba réfugié ba zwaka ba o ba comme ba réfugié ba zaka 90% ya réception ya ko approuvé déjà 90% na bato ba yaka mais ce qu'on parle na South Africa rejet non pourcentage ba rejet ezali kolo mais na Uganda pourcentage ba rejet zana C ça dit que ba approuvaka alors comme sous peut na nina ce que komi neti réfugié na Kampala. Soko lingi obanda processus ya kozala réfugié, il faut okende tina frontière. Mais aux alate ke ba assister na kati ya Kampala, mais il faut kende tina frontière. Mais ce qu'on a frontière wana soko komi processus eza mbangu. Traitement eza mbangu pe bango ezali na période wana ozozela 90%. 90 jours, pardon, je m'excuse. Ba kopé ça déjà droit ya kozala, ba pesio mabele, okiko ça business okiko ba pesio mabele ko tongandaku, okiko zala librement na nyonso ko za na ba accès ba service nyonso possible na période wana. Ezate ke ba ko bloquer yo que il faut zela okufate. Ça dit ba fungole yo liberté pour na koluka kolaksa ke oza humain, il faut ba droit nyonso wana zala ya ba hôpital ba nini pendant que possible zali pe ce que sili ba ko considérer alors ce que zui refuge wana okomi bala moko kende partout ki kozala pe ozana accès rapide ya koluka pe ko kena processus ya ko koma pe Uganda mais ce que loko musu pesa importer zali que na ba pays nyonso Afrique deux pays kaka o soki ba komi il faut automatiquement ce que balani statement na bango il faut automatiquement ba ko bazwa ba satia réfugié na bango sans complications sani ezali Sud Soudan na Congo Congolais aza mutu oyo soki akomi automatiquement il faut azwa nini statut na yani ya oza automatique ezaka poza Congolais alors il y a une question na kati ya conversation na tunaki Home Affairs na kati yo malobati yango na lingi na kwitawana na banzi baike bazolo ba mais journaliste investigation zo tuna mituna te pona nini na wana vraiment par rapport ya mao utikoloba oyo experience ya makambo zoleka na Uganda na ozoleka na Afrique du Sud Home Affairs azalaki wana par rapport à la comparaison neti na côté ba congolais majorité toujours le belage ba congolais au moins minga ba congolais bazali awa bazaka na ba kota bazaba salam sikas mais pendant 10 ans pendant ba misusu 15 ans basambaka mbala moko bakomika ko renouveler bango maintenant par rapport à expérience ya makambo jo selema na Uganda oyo lobamaki na présence ya ba représentant Home Affairs ni nezalaki réponse ya Home Affairs ya Afrique du Sud balobi ke bakobongisa par rapport à ndenge bato Uganda bazo sala ou bien balobi ni nezalaki réponse na bango. Bon, je crois pour ces ezalaki dialogue ezalaki ko pousser Home Affairs te base décision mais ezalaki ko présenter na Home Affairs différence pe ko luka kotala eloko ni ezami ya kosala na contexte ya biso ya Afrique pe na contexte na biso na contexte ya Ubuntu auto salaka promotion nango na tunaki utu question parce que na débat na tuni chairperson question boy ya standing committee na bon to luka totala Home Affairs ni Uganda ezo présenter boy ezo présenter déjà que automatiquement congolais azana droit déjà ya réfugié 40 aza congolais parce que pays zanine bango bazotala te que guerre eza na est ba otande que congolais nyonso pa oti Congo aye ko luka protection pour na refuge na ye na Uganda azana priorité déjà ndenga za congolais pe ndenge moko na ba Sud Soudanais
Alors, on a tout ce question. Standing Committee of Standing Committee of Abengangoskra, ils allaient rejeter Batou par rapport à Moutou ou avoir Ngunda déjà na période ya Kabila ou Azaki par exemple Moutou. IDPS non pas exemple où ils ont la réalité ndemnazoloba si ba reja Batou. Alors ndenge nini bino bozo ki na point ya ko salake place yo wutaki na Kinshasa eza na kimia selon résolution ya rapport ya ONU. Alors boza na droit de continuer à protéger binote boza na droit de pesa bino protection moko permanente te. Il faut bozonga ndenge nini bino na South Africa bozo luka bo rejeter ba congolais na koluka kozala na décision moko par rapport ya région to par rapport ya province au bazali to ba outi alors que Uganda ezo tenir compte na place mutauti te et tenir compte na mboko mutauti problème nango eza problème général collectif ndenge nini esala te ke mutu oya bakse ngunda na période ya Kabila oyo azaki muta IDPS akomi na ngunda akomi sikoyo réfugié et puis alinga apply pour la résidence permanente bino bozo bloqué parce que nini gouvernement na ye nini parti politique na ya Félix Ekomi pe lisusu azo déclaré que aza toujours na insécurité aza na assurance à protection te bino bozo rejeter pona nini alors que soto comparé na Uganda ba tenir compte na région place muta province mutaoti te ba tenir compte ya eloko collectif. Alors expliquez biso comment bino boza na komona ndenge Uganda ezomona te comme ça ezala privilège ba congolais na South Africa bo comparer. Alors réponse na ezala ki boye moni politique. Il faut répondre sur politique parce que Bazaki recommandé politiquement selon ni baloba te ni ba répondre selon nani ya chairperson aska alobi que non ezani ni moko malam mais pour mes ezali que bango bazo tenir compte na makambo ndengo wana te bango bazo tenir compte ndeke bakoki ko lukate ba pesa yo protection na eloko oyo ezali ezana raison te qu'il faut ba continuer ko protéger pendant que raison na ezalaki oyaki parce que vie ne ezalaki en danger mais ce que soki likamba vient en danger on est pourquoi bango il faut ba protéger mais toutefois na débat ndenge ezalaki parce que ezalaki question open on a tunaki na débat ezalaki ezalaki que il faut pas tenir compte na nini oyo eza malamu parce que pratique wana eza malamu te na contexte ya Afrique eza malamu te ezo pesa déjà exclusion to discrimination quelque part. Alors réponse après ça qui angwana mais malgré réponse wana ba notati yango ndeni ba luka ba kende ko proposer na Home Affairs na ba réponse nyonso pe na ba résolution nyonso ezalaki pe na ba question mususu aussi dire o ezake mutu abwakisa ngunda pendant des années aza toujours na aslam sika ndeni niti jusqu'à ce que aboti na bana bakoli bakomi na 20 ans tanga komi bana bakoli na 20 ans 22 ans boye alimba moko boye ko rejeter il faut kanga biloko azonga bo concevoir ngo ndenge nini parce que ceux qui bosaki déjà processus moko ya dire parce que Afrique Sud ezana loi pe ya dire. Ok, loi ya dire nango ezali koleka plus de 6 mois te pona ma finalité zala mais pour mes ezali loi te pour mes ezali implementation ya loi wana na respect ya ba regulation nde mutu place pour mezali na système pe na système xénophobique na institution ya Home Affairs nde mutu zo bloqué mais loi eza nango bien soki ke Home Affairs est télémié landa loi bien je crois biloko mususu ekozana nango penza na problème alors biloko mususu to discuter ki pe na Home Affairs na manager général ya Pretoria nani comme écoute nani Kombo Kimi auto discuter ki ezali pe ke parce que yem taki représenter directeur général azaki recommandé parce que directeur général azaki mandla azaki empêché selon ndenge mais nayebi ke alinga penda ko ya na ba conversation ya ndenge wana te ezalaka pe moi difficile pour na ya pour ba question monsieur eza pas à répondre mais pour mes azaki que normalement il fallait batuba comprendre selon nani Home Affairs que bango position na bango ezali que bazo luka ndenge nini
baluka bakase likambo ya ba économique bazongela kango lisusu ndenge question tunaki ne bandeli na question bat ba mitunaki alors bango baza toujours na problème que c'est tout cas ba congolais et comme cas moko compliqué même atato ke na ba résolution ndeni to pesa solution ya makambo ya ba réfugiés et solution zoma o mafezi ezonga ekorger ba règle ekorger ba bloko nyonso mais bien que yango Congolais a toujours un problème. Tu as une difficulté moko. Difficulté c'est na debiloko. Et le quoi libération zali et le quoi libération zali o tozoloba. Par rapport à la réalité za mboka, ya mi balé zali ndeni ni tozo process pour la approche ni to sala pour la dossier na biso za différent. Na approche na zoloba ndeni. Ba Somalien ba osande, ba Somalien ba koluka baya collectivement na esprit moko ya bomoko pour la ko apporter solution collective. Mais biso tozoya nakoka bwana pour la ko apporter solution collective. Au la différence. Vous voyez déjà au kabwana, o déjà azakana ote, o andimaka ote, o azo reconnaître que on nda ko salabo. Bazo reconnaître que muto ndem tuto collaborer na pas ko salabo topé yende mututo ko za na poto lukato za solution malam biso za bongote. Alors, man la ebisinga ke eloko wana non man la tête. Nani ya Home Affairs ya Pretoria manager ebisinga ke eloko wande mutezo bo mabino ba congolais bwana problème très sérieux oyo ezo sala ke bozala disqualifié na makambe façon na bino ka osala makambo na chairperson aska ebisinga apesi exemple abi isa kana likambo likambo très important et comme sensible congolais. Tous autres traités dossiers à Congolais pour nous approuver à sa résidence permanente. Et il y a 8 jours où il faut à sa résidence permanente. Congolais wana a quelque chose sa résidence permanente avec. Pendant que biso te reconnaître déjà dans 8 jours tous autres benga pour aya ko sa résidence permanente à sa lettre et aska pour akene ko apply pour la résidence permanente na biso déjà to finaliser to approuver. To ko kuta bakangie à sa résidence ya fake. Abisinga yebisanga nasalani ata bo pesa biso to Home Affairs Oscar au standing committee tozana nini mais yebisanga nasalani parce que lo elobi quel que soit ozanani ba approuver document na soki okomi ba kuti yo na fraud automatiquement nyonso eza canceller lo elobi bongo yebasani nazaki obligé na lukana canceller résidence nini lettre na yaska ou ils permettre à la résidence permanente na South Africa na canceller parce que à la résidence permanente ou ils affectent. Alors ebisinga ke par exemple net na ba congolais belé surtout ba document fake ya ba nini ya ba ni ya vaccination ya carte jaune et comme tellement fréquent que bazo utiliser HR pour vérifier originalité ba document rapport bazo zoa ils ont ça déjà que non congolais nyonso a commis déjà na regard moko négatif na ba traitement ba dossier na par rapport ya ba dossier fake ya ba document fake pe par rapport ya nini par rapport ya ba statement na biso ndenge tozoloba on dit na loba ki liboso ke ba congolais so ba loba ndenge moko exactement et loko zo pe sa conséquence ngwana pour na biso to comprendre na c'est sûr to comprendre que manque ya éducation pe information de mutu bomi communauté na biso raison pour laquelle société civile to initier loko na loba ki liboso to benya en community school to zo senga la ba congolais nyonso ba s'inscrire ya ofele oto bano pesa bango pe transport à kozonga na eloko akolia ba s'inscrire ba ya koyekola 3 mois na période ya 3 mois loi ya South Africa o ezali Immigration Act, Citizenship Act na Refugee Act ba ya koyekola ngo ezali très important pourquoi parce que ba dégâts na biso na niveau Home Affairs eza na niveau wana ata même Home Affairs na lo ba bien ata même Home Affairs et bongisi système nango ndeni ekozalaka ezalaka mais toza toujours na mutambu wana ya makambo to loba parce que tozo loba par rapport ya olo lobité tozo taper de côté. Alors décision na biso eza na possibilité ya rejet makasi pe ya négativité makasi. Alors eza grand tabande ko ba luka ba comprendre makambo nyonso eza ba conversation eza ki tête à tête na représentant ya directeur général ya Home Affairs ya ba réfugié na chairperson yaska o to discuter en profondeur en long et en large
Pe makamsuto disitaki HRP azalaki wana HRP aye ko meka ko luka ko faire voir na société civile que vraiment toza na problème sérieux ya ko organiser si ba rapatriement ba congolais toza besoin maele ni to sala parce que il faut likambo ya rapatriement ba congolais et sala makasi eli ko lobaka soki na lié insistance ya rapatriement ba congolais soki pe na lié position à Home Affairs eli ko lobaka tozali na ba congolais ebele oke tokondima bango bazala awate alors alternative ya kozonga na bango h zala channel pour na retour na bango définition na nga zango ngona nde nazomona alors tozali toujours na problème très sérieux makambo ebonga to ebonga te biso ba congolais par rapport à la loi toza un problème très sérieux yangona proposition zaki ke ndenge ni to bana ko ba voir solution sikoyo o ezali si ba Jean ba permis déjà to bana ja koluka ko négocier na meka pe ko so na chef naska parce que toza monde que to monique il faut alternative ezala parce que déjà ba congolais ba sali famille awa ba boti awa ba komi awa bana ba ebi soutenir ba kozonga ba sala pe en plus de cela bana wana bazali so bozana relation malamu ya Congo boza na di relation diplomatique malamu makamno so malamu mais ekoza malamu ke boza pe na souci à venir mboka na parce que lobby mboka na ekoza bénéfique pour na bino alors ba o ba ko sala lobby mboka na eza jeunesse ou eza awa siko boko empêcher bango ba so éducation malamu ndeni parce que ba za la jeunesse o ekoza lobby o ekoza na collaboration malamu collaboration bilatérale na bino awa alors na faire voir que non, il faut tout luka voir solution, tout andeni et que sala voir les diplomatiques, tout travailler par recommandation. Journal liboso estalaki comparaison. Tout travailler si par comparaison, place ni Afrique d'ici les en faiblesse, place ni sous des en faiblesse, tout travailler. Alors, soudain le baki boy, Afrique d'ici bien en ezali bazana basignaki déclaration na bango ya convention à Genève si libre déplacement ça dit que free movement mutoye akoke nae akota manazali ezeloko moko malamu Uganda bazana système ya free movement na ndenge mususu ça dit que bango d'abord il faut l'enregistrer nde mutu dikama free movement banda oza enregistrer mais mingi baloba ke Uganda ezana ba camp mais bango balobi bango bazana système ya kanté bango bazani na système ya resettlement ça dit que eza kanté ezali batike bino liberté bosa mais procès ezali bo obandana na kozana enregistrer nde okota siko na mboka librement mais soki oza enregistrer déjà comme na liberté moko boya tout déjà alors bango baza batie bututi na camp mais zali bazo pesa mabele lente OK réfugié za na droit mabele ba opesa yo tongi na yo ndako no sanini mais za juste place pe na communauté na bango za neti communauté na bango za na ngambo ba réfugié pe ba ngambo mais ba pesa mabele ozala libo tonga na yo ekomi ya yo. Alors avantage na bango ba osala ngwana du point de vue nombre ba réfugiés Uganda eleki na nombre ba réfugiés koleka South Africa. OK. Musika. Alors, bien que yango, Uganda est au pouvoir traitement, il y a santé, et au pouvoir bas service public, il y a nini. Bien que l'économie à Uganda est à l'écolo, net il y a South Africa, mais bazo zala capable de pouvoir babilo ko anyo son éducation sans problème. Mais à Félicite, ils ont déclaré que l'économie n'a pas un problème, bah n'a pas côté classe T, bah nimba étranger, bah so misa na biso. Bien que c'est là. Bien que qu'on ait bango za makasi mais bazo kokate koluka ko apporter service wana ya ba réfugiés ndenge fallait eko ezala pendant que Uganda économie na bango na se mais bazo ko sala mais South Africa économie za likolo mais ba créer mais entre temps économie za likolo ba créer problème wana mais nombre ya ba réfugiés na bango za muke par rapport ya Uganda au bon la différence pas ezali alors comment batu mususu bazala capable ya ko sala loko facilement peut Afrique c'est une économie makasi est capable de. Puis en plus de cela, niveau ya rapidité à service, il y a considération ya dossier à réfugiés na Uganda ezali traité
avec plus de considération que dans South Africa ndenge comme sikoyo. C'est-à-dire que niveau considération za penza makasi mais na Uganda bureau ya premier ministre dossier ezokene za na bato baza penza na yango bazo travailler si yango permanent pour la solution ça basala rapide ba traiter mutu mabete aluka azala mutu mo aza de considérer. Alors voilà un peu babilo kwa miketo remarqué na session oyo et zalaki na Jobu et ba point ezaki ebele. Deuxième jour ndezaki siko ya ko élaborer ba nini ba résolution ba proposition ndeni photos de décision collective na Home Affairs. Alors moko ba proposition ezaki que OK Afrique du Sud, il fait comment et adopter le système net il y a Uganda, de sorte que dire il y a temps, il y a documents et comment P service na bango échanger P basala département moko o kozala capable effectivement pour na speed up processus il y a ba document ba nini P baluka balongola culture wana déjà ya ko écarter mutu avant bo traiter dossier na. C'est-à-dire que coach déjà doute. Par exemple, quand on a l'interview na mutu, au moins déjà pour cette interview, ils a déjà bazo lobiso o balingi bal o loba de sorte que ba rejeter yo. Alors que na Uganda bazo lobisa yo te ba oti ko loba. Peso tal na South Africa au mona déclaration ba osala pour na région mutu réseau ba pesa pour na région mutu ezali kaka région moko oyo ba tiako mukuse pe na forme moko oyo sala ke ekende na ndenge lo na bango elobi pour na région na yo. Vous avez la différence pour na région na yo déjà ba chef ngo ba design ngo ke dossier ndenge ko kende munyo sa kozwango a mona ka kete aux réfugiés il faut pas rejeter alors qu'il faut koyoka mutu. Système peu interprétation. Kuna baza advance dans le système d'interprétation, ce que vous avez un problème en langue, le problème pas langue ezali, bazo luka ba facilité mais si ko des avantages à Uganda ezali, interprète na yo okofuta yo moko. Mais dans South Africa, baza quand même dans système okoya na interprète na yo topé bako pouvoir interprète pour na yo oyo okofuta te. Différence ya malamu ya South Africa ngwana du point de vue interprète. Mais sikoyo des fois, il y a interprétation, il y a South Afrique ezali. Tant que vous interprété, interprète déjà interprété aux olobate. C'est-à-dire que tant que déjà vous interprété aux olobate, ezamba moko kene na conséquence il y a décision na yo ndenge kozomasi mukanda na yo. Alors conséquence wana eko coûter mutu vie. Ngamo na zo expérience nango na kenda ko assister na interprétation, il y a cause à témoin interprétation ya Home Affairs na congolais moko jusqu'à temps na yoki congolais mususu azoloba na téléphone azo interpréter likamba congolais mususu na kati ya Home Affairs pona zo mukanda congolais wana azo interpréter na téléphone azoloba oyo congolais azoloba te congolais na congolais nga moko témoin nde na yiki koyebisa na bato ya seniko nani ya appeal bot que il faut qu'on cancelle nini interview oyo. Interview oyo ils ont respecté makambo normalité. Nazaki obligé na insister ba canceller nini interview na pour na koluka siko interprète approprié parce que na lobby que interprète oyo azo interpréter oyo nga ebi lingala. O azo lobaniza oyo lobité. Alors tout ka makambo oyo. Alors déjà ngana izaki expérience wana. Eli kolobake des fois à South Africa ngwana. Alors tobimaki sikoyo na ba résolution que Home Affairs ekende kosala la proposition na Home Affairs de sorte que batala nini ya malamu ki kosala mapona ko améliorer makambo ya ba réfugiés na South Africa. Wana ezali te proposition eli kolobate ki ba kozwa décision basala ngo ba ozonga nde ba pesa rapport par rapport à rapport na ndeto koluka tota nto kosala et puis intention ezali sous que il faut organiser sous dialogue mususu na ba eza proposition to yokanaki après session oyo na ba institution nyonso ya South Africa gouvernement eza ni kolobake
bato ya home affairs, bato ya labor, bato ya nini ya justice, département ya justice, département ya nini ya santé, ba département nyonso ezo affecté ba réfugiés awa to luka to invité bango to za dialogue mususu o ezali interministériel pas que okaka home affairs yango pe ezala préparer année prochaine o to luka ndeni ça de sorte que tous nyonso za ba voir ba solution ko luka za conversation parce que ba nini ba ministère nyonso wana ezana ba information ndam aussi ba tu nyonso. Et ça défaut. C'est-à-dire que le ministère de la Santé a une full information au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Home Affairs. Alors, ils ont créé gap moko il y a résultat, il y a souffrance, il y a des Congolais par rapport il y a des services du gouvernement. Alors, ils ont l'année prochaine. Alors, deuxièmement, ils ont qui pour ce soir qui je crois 4 jours. 2 jours qui pour la comparaison. Deuxième jour, monsieur Zaki Siko Home Affairs Zaki te Siko biso ba organisation Tolobini. Et là, on a une priorité. Et le potocha en place de sorte que tant que nous ça la proposition à Home Affairs, dans option il y a approche il y a dialogue, pas approche légale ou ezali à côte, approche à dialogue. Ni tocha en place que Home Affairs ou eza priorité, il y a on les acquis les Kambouya, il y a deuxième jour au Ezalaki parce que Ezalaki sont 4 jours, 2 jours Ezalaki à comparaison, na ba proposition il y a ba comparaison wana ni eza malamu pe deuxième jour Ezalaki pour na ni eza priorité. Voilà un peu. Merci mingi baike bana mboka bokoli misabiso toza libanda studio yango bomoni nzambe apimeli biso lumière pour le moment tozo kene na kokata interview na biso na mukuse mais na banzi bo comprendre quand même nini société civile o ezali représenté par mwana mboka Ezai Mombilo ekendaki na Pretoria elongo na ba organisation mususu neti Scalabrini pona kotanga kaka wana na ba misusu na HR bien sûr pona koloba sur dialogue ya ba réfugiés na ba organisation représentée ba réfugiés na Home Affairs wazali ko traiter dossier ba réfugiés na kati ya Afrique du Sud boyoki ba défaut oyo biso ba congolais tozali nango biso ba congolais nde tozali ko compliquer makambo biso moko majorité ba congolais bazali involve na ba mikanda ya lukuta et sango na biso e baby bo baby si sango ba congolais biso moko ba congolais to baby si sango na biso ata ba organisation neti société civile na ba misu bazo sala effort pour na robundela biso pote makambo ebonga mais to chito baby si mingi mais eza trop tard te to kokipe ko bongisa soki to prendre conscience et to jui sérieux na makambo to zo sala makambo ekoki ko changer mwana mboka lelo ndenge na lobi nzamba pemeli biso moi nino ko ikoloba suka pona lelo to koluka ombala sima lisusu pona toujours ko informer baike ko éduquer baike sur maezo likana kati organisation et ya ba réfugiés na Home Affairs pona betambela ce n'est pas ba organisation nyoso tundeza la kana salon bisika ba décision ya ba salam sika na ba réfugiés wa maka société civile aza parmi ba organisation ezala kawana yango toza ko poussa na pembeni na epo amanyolela bino nini ezali koleka po bofandaka kidibate moi liloba suka pona lelo mwana mboka nino koloba liloba suka ezaka que communauté na biso pe na batu nyonso ba construire une personnalité oyo ekoki kozala apprécier totika ko distraire communauté totika komi distraire na koluka kosala kombo na kati ya communauté na biso toluka nde toza na espace ya ko influencer ba décision oyo ekozala bien-être ya communauté na biso ekozala malamu toluka nde wana yango nde leki parce que okoluka oyeba na kati ya communauté mais ozali atana clé mon côté to pe influence mon côté ya ko apporter solution aux communautés zo s'attendre ezwa